Bandeko mbote ya mingi na kanani na biso ya Ana ne Congo. Bandeko lelo na bimi na zana makambo serie na lingi na loba. Mais na kosenga bino bozala compréhensive. Ba question ezala te. Na yekaka pona loba. Mais na koyela bino ba réponse na nyoso tout na ko promettre bino lelo. Na yebi ke oyo na koloba ekotungisa bino, mais naza na ba garantie. Oyo na koloba na bino lelo naza adulte, mais ce que moni mukolo abimi alobi boye, c'est parce que je me suis préparé na komi na moment sikoyo oyo na loba. Je vais même citer des noms. Ba no oyo na ko citer soki oyo nyoso tu na lobi ngai na yoka soni un jour to ebembe na ngai ezala ebembe yoka soni. Na canal Ana ne Congo, s'il vous plaît, ba mikolo oyo ba lobaka na ngai oyo to soloka malamu to ko solola, je vais vous éclaircir. Mais na lingi mokili elanda oyo na koloba. Bandeko na ko tira bino pe audio, boyoka audio wana. Soki boyoki audio wana na ko yela bino ba réponse na nyoso tu oyo nga na koloba. Mais naloba nanu muke fille moko avandaka na donc oyo nazoloba ezali diffamation te, c'est parce que nazwi ba précision moko. Donc ex-femme na ngai azali kiusi na tribunal. Donc na séné na ni surtout na la diffamation te. Je vais citer les noms. Na la diffamation te parce que nous sommes préparés. Donc nous sommes préparés en tout. Tu s'es préparé comme dans la DVL, tu s'es préparé comme dans la immigration, tu s'es préparé comme dans la police, tu s'es préparé comme dans la prévôt aux anayango. Na ko yebisa bino likambo moko kaka. Ndenge na zaboye mwana mwasi moko atambulaka na ba coordonnées na ngani so tout oyanga. Donc ba coordonnées oyanga yi ya utiliser kango asala ngo ba demande online. A fondre un compte bancaire, à combattre une compagnie, na kombo nangai, il fait tout. Na kombo nanga. Mais moi si oyo na yeba ki à travers Ale Sikiti. Tangu ye aye sika, Ale Sikiti, soko la ndi vidéo oyo nazo parler sur Laura. Laura oyo on laksenga na ndako ba réfugié. Na suki wana Laura wana avandaka na Leeds. Asa na Leeds. Laura oyo nazolobela azali mwana mwasi moko oyo soi-disant aza muto ba cop selon ye moko. Donc mingi ba cop asalaka ya kusala ba permis. En tout cas Angleterre bumeyebi soko loué aye asali le permis au futi mbongo. Donc ba copie asala en Angleterre yangwana. Asala ba copie ya ba kula, donc ya ba chèque. Ba copie asala yangwana. Asala ba copie peut-être azape ba bengaka escort. Donc on peut que louer aye panayo ou garder une semaine. Abimaka pe ba louaka ye na batouin, ba louer na ndako moko na France, Belgique, Suisse, partout accueilli. Akote kan soto na ye une semaine au futi mbongo, au garder ye. Au foutu mbongo azongi en Angleterre. Alors, fille oyo avanda na Leeds. Comme on a Laura. Alors, bakaza angolaise ya bembe. Lere moko aza munianga. Na ebite. Batu ya communauté angolaise ya Ana ne Congo. Ayaki na réunion na biso. Nazo parler na bayo bayaki na réunion. Faites la réunion en février. Faites la date le 28 février. C'est une bonne mémoire l'année passée. Mais na ko revoir tout pendant confinement parce que ba mikanda mingi oyo yandako ba kende kina yango. Donc tous en contact na mbila na DVL pour na permis à grand frère nangai. Tous en contact na immigration, tous en police pour na ba identité nangani surtout. Donc tous en contact na bango. Tous en preuve moko munene tous en ngoto ko loba yango te. Parce que mbila za ko revoir yango. Donc na linka na passer bino likambo oyo.
naza ko décrire et puis ba garçon oyo utaki pekam na ko préciser likambo oyo ba garçon oyo ba utaki pekam oyo ba yaki kozwa Laura na Brixton soki bovandaka na Nottingham te bovandaka na pekam ozaki na jeep moko boye jour wana boyaki mbula ezalaki kondoka na répété yango yo ozaki ko conduire ozaki na bana basi na voiture na bino jour yango si je me souviens Laura il me semble que yalobi akitaki na ngai na compagnie ki ye na kotiela bino audio boyoka audio oyo na audio na kotiela bino boyoka mongongo ya Laura ye moko na kulutu na sengaki kulutu na ngai manda na kai ko expliquer ye no kulutu tala likambo na kangi oyo na zai ko lobate et puis na bengaki dege na expliquer ye ko solaki na kati donc natala ba expression mususu te alors kulutu manda pona ko aider ngai na kombo ya vieux Philippe parce que le vieux n'est plus assis à Koufa déjà que son âme repose en paix kulutu kulutu manda aidaki ngai donc na ko remercier kulutu pona tango na yo na amour na yo puis matoyi na yo mibale fungolaki po yo kanga j'espère que kulutu matango yibi ngai na zali nani na monaki Laura bi me yasalaka nini yango asalaka ba video na ndako na ye na ko répondre te ne surtout na boyo na audio ona ko tia oye tant kulutu abengaki ye mais na linga na préciser likambo moko donc ngai asi akenda na ba password na ngai donc ba internet na nga ba email ba password tout botu na question te mais soki na zongi na ba programme susu boko zwa ta ko tuna ngai je vais éclaircir parce que na ba réponse na maboko na ba preuve ba mikanda ya l'état tout ça na la semaine que non écoute ça la ki boye vous allez comprendre mieux au lieu botu na question ba bitu na ba question susu mingi te pour ça nga chance na expliquer bino vous allez poser des questions mais comment yo aussi on lobaki déjà boye oui makambo wana na changer yango te mais na oyo na lobaki il y avait quelqu'un aussi azali ko profiter na wana azali ko kota na ndako azo sala makambo wana bandeko bona nana likamoko na parlaki si fi moko mona ye Vivi Menga na parlaki si trikoyo na parlaki si yango na ona kata ndambo po na lingi makambo tu ekota awa trikoyo na parlaki yango si Vivi na Chimblo mkuba yaki na ndako saki oyo na parlaki yango si Vivi na Chimblo bomoni na zongeli yango susu na parlaki si kiti zaki ya fauteuil a batumbaki na rapasa kiti mususu kiti yango yango na linka kana yeb sabino j'avais parlé que bazalaki kozonga na ndako kokota kobonga biloko ya ndako tina osala video wana fi moko kombo na ye Laura azalaki kobenga ngai kotuna ngai ba histoire wana na éclaircir yango epai na ye mais ye pe azalaki kofréquenter ndako na nga kolala na ndako na nga donc alalaka na ye mbetu moko na nga na ndako na nga na okenda ba détail te j'ai dit seulement kaka na piso kaka idée wana donc soki ye abengi ngai atuna nga men oyo yaki na ndako akotaki koma tout ça boye donc ye atozwa ba explication ozopesa ye pe asalaka la même chose batuna nga mais pourquoi changer ba clé te oui j'avais changé de clé donc tant bango bayaki bakendeki bazoki mwa temps bazongaki lisusu parce que nayebaki te bango bakende na ba clé nayebaki kaka non bango bazwi ba biloko bakende nango et je vais voir na vérifier tout ça mais bazali kozonga lisusu donc à 2 ou 3 reprises j'avais découvert que non bato kota na ndako yango na salaki ba vidéo j'avais changé de clé mais na moment na salaki ba clé mususu kisa mwana mwasi oyo nani Laura aza kokotoye ngai soko Laura aetilizaki bamakambo wana ya liboso na suki wana na kokontinue su te nazali kaka mwa bref mwa nani moko ya muke briefing ya muke donc oyo to etikali je vais vous raconter ça après bandeko
nakotiela bino photo oyo botala yango nalingaka bovanda koboma na korefléchir nakozonga nango après kulutu manda tala photo oyo bato ya Londres oyo voiture nanga omoni voiture oyo bomoni mpe matricule eza wana matricule wana bato bazaka na Angleterre boyebi voiture oyo etikali kaka mibale na Angleterre mibale kaka voiture oyo boyebi tangi bimaki premier ministre bimaki nango etikali kaka mibale donc ngai natikaki nango na mutu moko angi na province etikaki nango matricule wana boko beta yango bo vérifier botala ba suite oyo bino bokozwa donc bo beta ka matricule wana bino moko bosala banquête nakolela bino banquête yango nayelo bino ba suite après na pesi bino kaka eloko moko bozoma idée oyo bino bokotrouver tana kozongela bino moto oyo moto nanga boyebi moto oyo nauti koteka moto oyo ya 2 mois epai ya leki oyo babengaka boni oyo ya mécanicien donc nauti koteka moto oyo ya 2 mois epai ya boni bamikanda ni suti bakaro oyo ni suti bayiba yango bamikanda bakaro ni suti bayiba yango alors nalingi naloba boye kulutu manda soko landa video oyo o réfléchir na yango fille moko azalaki na lead kombo na ye Annie Image Annie tala voiture oyo kombo ya fille wana Annie Image azalaki na lead na cheo voiture wana poso d'appeler oyebi voiture wana mokolo yo olalaka na ndako na nga osalaka 2 jours olalaki na nga ntango yo ozongi okoki koyebisa Laura ndenge olalaki na ndako na ngai ndenge ozalaki biloko ezoki na ndako na ngai okoyebisa Laura tu te souviens mokolo wana Laura na butu nango Laura yaki na Londres ayokebisaka no fille wana awa ya lisusu te tu te souviens ba liboso na yebaki yo nakopesa détail oyo après na même nuit wana Laura voyageaki ntango yo osali 2 jours ozongi na Leeds Laura voyageaki azongi awa koyebisaka no yo awa oya tutuliki mpona nini yango o te atuboma libane awa aya su te nakangi parenthèse wana tokendeki nga na yo kodémarrer voiture epa nabomaki voiture parce que voiture ezoki makokoso boni abomaki baporte ya voiture kobosana te voiture wana bayibaka yango esika wana tobomaka voiture na elimwa esika wana botala na meno matricule bo réfléchir sur yango bandeko nyonso tu nazoloba nazokata yango Laura olobaki ke parfum osombaki nafongolaki yango te nafongolaki parfum te nafongolaki parfum oyo yo parce que parfum ya ndambo ezalaki nango tala donc nakoki kozwa oyo nayokisa yo solo ya parfum yango donc masonge olobaki nini ke o te parfum osombelaki nga nafongolaki yango te nafongolaki parfum yango te parce que parfum yango nazaka nango deja ya ndambo ezalaki soki nabisana nakisi solo nango nazwaka oyo nabekisi solo nango omoniki eza ya ndambo eza ya moke pene etikalaki omona so bien parce que peut-être oconfondre makambo te omoni yango ya ndambo etikalaki kutu donc nakoki kozwa oyo nambekisa yo solo ya parfum yango donc pour te dire que na audio na yo kotaki tala omoni parfum ya yoji soko senga nga ba parfum na kopisa ba parfum soko senga nga na kokabe ba parfum yoji oyo ça te dit quelque chose omoni tango ke na yoji wana ezaki na ndambo na garde robe kendeke nango na ba mikanda okendeke nango parfum na yo yango oyo eza toujours fermé omoni yango
ekozonga ekozonga tala ba parfum yango eta monyango ba parfum yango niso yango yo moto mona nini yo te donc j'ai des collections ya ndambo yango donc itena kuta loba no ezate bon bande ko na ngai nalinga kana jire devant bino ndeko wana ayaki na Pekam ayaki kozwa Lora atika na jeep moya noir kozwa Lora fait la jeep ya Mercedes ou bien ya Land Rover oye kozwa Lora na mois de février na Brixton na nzelo kota ki wana ngai yo mutu na kita ki lesoni non Lora za likolo za koya abi bozela ye après ça tana zo zonga na koti na paye na ndako Lora za ki sute donc Lora za côté na car na bino boko yoka audio bino boko ba vérité mokolo na Lora yaki na parapluie na car na ye parapluie yango nako soki na moyen zali na suka ya video na klasemeno parapluie wana bandeko na linga na jire na misu na bino likamo na koloba bokamwa te mais j'ai dit seulement la vérité o ezali bréviaire na ngai ya bouddhisme o ezali chanti na ngai ya bouddhisme na tie les deux bréviaires na jire ke année oyo la 21 na ko silsa yango te na ko kufa année oyo 21 na ko silsa yango te na ko kufa année oyo mais na ko kufa na condition moko mwana mwasi oyo Lora oyo soi-disant ngai na koseli makambo soki ngai na koseli makambo année oyo ngai na kokufa parce que na kosi ba mensonge et puis pardon bo limisa ngai na sisa nanu na kokufa nazo ko jire na bréviaire na ngai ya bouddhisme ngai année oyo na kosisa te donc na kokende mais soki ye ba mikanda oyo ngai yango itisa kombo na ngai asalaka ba compte bancaire ba téléphone donc tout ce soki ye yango ye asalaka na kombo na nga na koyana ba résultat mususu oyo ko bana mbila banquette mususu likambo ya permis tout ça je viendrai donc d'ailleurs moi après parce que n'a pas de réponse donc année oyo eko sila te na okanga miso mais soki oyo na lobby mikanda ya ndako oyo ba mikanda ya banque ba identité na internet azokota neso tout année oyo Lora okosilisa yango te na lobby na yo na kopia yo temps obenga Jésus obenga Salomon obenga qui que ça soit année oyo okosilisa yango te à moins que ngana kosi na ndaku oyo à part nani wana oyo tayeko zonga na ndaku ezalaki yo te zela muke Lora omoni kepi oyo eza ya Levi tala kepi oyo ezaki mibale moko oyo ke nango tala musu yango oyo donc soko so lataki yango batu bakomona na kepi oyo donc oke na musu ya sika musu eza nango nano permis yo ke nango permis ya grand frère na ngai ekozala vérifier donc mbila ko vérifier yango et donc et mikoso ko tala donc partout oke nango na pesio parole tokozongela yo bandeko bomoni lettre oyo ya pasteur Kamalandwa donc muto salaki acte wana salaki Lora donc ndenge akota kana badoni ngaki na bakamna tout c'est elle qui avait fait ça j'espère que non na pesi bino ba idée sikoyo bozo comprendre to sito komi na prometaki bino que to ko landela yango mais ex na ngai za muta le ya droit à absinga na zela nano siko to komi prêt
ikomi na maboko ya mbila sikoyo nakoya bino suite nango donc yango nezoki mwa retard parce que na dépendaki na ye alobaki nanga non naza tellement brutal nazela donc mikanda yango oyo c'est elle qui avait fait ça parce que azala bakodoni na ngai akoti tina kati ya YouTube donc aitize ba identité na ngai tout ça ezali kaka exemple mike na ngai napesa bino bo comprendre botino ba question te s'il vous plaît nakopesa ba détail tango ba réponse banakoya ya mbila makambo to koya nakolakisa bino suena nga ke non Angleterre abima te peut-être akolinga nini akima na Angleterre likambo ya voiture na lobite na lakisi bino kaka donc na likolo ba mingi te bandeko sikoyo bolanda audio oyo bato babengaki batunaki ye boyoka ni surtout oyo ya koloba na tika ndambu nakoyela bino ba suite ba réponse na ni surtout oyo ya koloba na linga ka boyoka audio na ye c'est tout oyo na bisa bino c'est tout avec autorisation de exemple, à chaque fois que tu n'as pas de c'est ta femme sur le ministère. On a pas ou pas travailler dans la banque bloc panage. Oh, c'est moi je m'envoie ici parapluie. Oh, c'est bien. Oh, il y a que moi m'envoie ici papier génique. Donc parapluie oh il y a ibaki. Oh, petit moi il y a ibaki carte dans la banque. Oh, donc il y a toujours quelque chose de vol. On dirait que les magasins dans le pas d'ailleurs on vole tout chez lui. D'abord un. Deux, dernière fois, tout le monde a qui ne sait pas, il y a 2-3 mois. Là, tu m'as dit peut-être que le tâche est aussi ici. Nakendaki ona falena nakendaki Londres bazali ya loko sala ça fait ça tout le monde na to le crédit après donc oyo kuluru na senga ki aide abengi wana na tongo na me mayo tukolia mais na Brixton autre market tout bien ba petit déjeuner mexicain invité on a tout lié il est pas découvrir en gros tout ça c'était après on a dit ok il y a que on a la finalité on a la moitié na kina avant la finalité maintenant sommes donc mon ticket max tout que la ticket max tout que la ticket max voilà na mon parfum la somme parfum et le dit somme na la parfum ok on a après parfum bon il y a 2000 sur 2000 sur 2000 oh parfum il aura bien bon la rachète que la joie donc boyoka bien ye amoni parfait akenanga boyoka bien ye alinga suma parfait boyoka bien après un mois après akomeli na message oh merci beaucoup na parfum de la Kindai mais je ne peux pas l'accepter afungola chango pas sur le temps il pense sur la personne boyoki yango na parfum de la Kindai c'était très na fongola parfum on dit yango so boyoka malama parce que c'est pas dans mes habitudes il y a pour continuer ma parfum elle répond non c'est pas dans tes habitudes moi aussi c'est pas dans mes habitudes de recevoir quelque chose que je t'ai déjà offert donc soit qu'on l'invite soit au cabiango soit au boîte yango fais ce que tu en veux et depuis on a la blocage Dieu me voit depuis wana pona komelaki a bloqué ngai pona na mama bien na motema moko sans arrière-pensée sans imaginer rien du coup un mois après avoir je sais pas ouvert le parfum utiliser le parfum et tout le monde voyait tout le dernier projet sur un parfum pour la capata tout le monde est là hein est-ce que c'est normal bon siko lora nga question nazo poser yo ozana eloko ozwa ozwa eloko papa na ndako na ngai ni big ni eloko azwa te na ndako na ngai j'ai jamais rien que chez lui. Quand je vais là-bas, je consomme là-bas, je laisse là-bas. Il n'y a rien que je pris de chez lui. Tango kende kuna est-ce que oza na clé na yo kende kuna bien yazala kuna pona ko recevoir yo boyoka ngo bien azalaka wana tout le temps azalaka wana donc ozana yo na clé na yete donc tout le temps yaka ngakutu ta nyonso ye kulanga na moni yo pete pona moni okala même permis même nini elo moko permis ya ndeko na ye moko boye même permis na ndako eloko moko te j'ai rien de lui boyoka ngo bien batile question madame ni permis azwa te tanga yaka ndako na ngai nazaka na ndako na ngai azonga jamais
j'ai rien. o ndenge na vie mana ye komona nga alobi ozongisa biloko na ye nyonso sino te 2021 ekozala mabe mpo na yo yango abi non parce que eloko nini na kozongisa j'ai rien oyo anomango kasi soa amonaka amonaka na nsima dikosi anome biloko yango j'ai rien. ok po ndenge ozoloba boye toza enregistre yo mpo ayoka ngo nabengaki vie ma nabaki no kulutu nakotya audio oyo mokili oyoka yango na bloqué ye po alinaka zongisela parfait o nga na sombela ye afungola je sais pas s'il a utilisé pas est-ce que c'est normal c'est normal que je t'offre un parfait au sport yo moko singi na magasin c'est que vous na ndako na kan na magasin to sombiango wana asionga ke nango afungolo ngo yo moko yo tout et après tu dois me rendre un truc qui est ouvert est-ce que d'abord c'est normal de moto à censé continuer c'est normal hein sur mon colinga qui monte c'est de pas offre est-ce que c'est ça quoi avoir pour donc c'est la langue. La dingue qui écoute pour la toute explication, à quelle répondre à la suite de ça, je vais bloquer. Parce que je trouve que ça, c'est pas normal et c'est quelque chose qui ne va pas dans la tête, quelqu'un qui doit réagir comme ça. Ok, hein? Quelque chose qui ne va pas dans ma tête. Bon, on a vraiment là, moi. Donc, il y a des insultes. On a vraiment là. Souci na pse zali ke mabe ezala te. Inquiétude na ngai message oyo. Je rien pas dit typique sinon je n'ai jamais rien touché. OK. Soki conscience na yo ezala ngo tranquille. Na suis na sombre bilo ko tuna ye ko so ta mona na tengi ndo ko mo un jour na ketaki na déjà ba lâche. Aka sombelinga lâche après singai. Donc je sais pas si le roni non na suis. Aka sombelinga lâche mais je devais de lâche à sombelinga lâche je vais non je n'ai pas pris de chez lui qu'on a joué on a ça je n'ai rien pris de cela. OK. Bon. Parce que le gars yo lobi bongo bon, ça va tant que conscience na yo ils ont reproché. Aïe de ce à nommer biloko yango spécifiquement, peut-être ma mémoire m'a donné mais évidemment humble confiance, je n'ai jamais rien touché parce que déjà dans mon cas il m'a déjà que mon tout ça il va que le quand les gens ne pas mon tout ça il m'a pas mon tout ça il va rien c'est pas papier génique. Moi si vous voyez bien papier génique. Moi si vous voyez aïe banga ta moi tu voyez bien na moi si aya ko ibanga papier génique. Déjà mon tabou je lui dis que ça mon tabou. Moi c'est une explication hein. Parce que il faut na ba leçon. Quoi faire? Oh bah il na ba dra. Oh bah il na ba parapluie na ba il dingai. Donc on le vole tellement tout. Chez nous on vole toujours tout. Je suis même pas étonné qu'on m'appelle Nangai qui n'a pas na volé parce que c'est comme ça qu'ils traitent les gens. Est-ce que yo que na parapluie na été à 600 livres? Moi qui na parapluie na c'est le monine. Oh yo beaucoup de parapluie. Deux questions. Bautaki na Peckham. Bavandaka na Leeds, bayaki na Londres. Batuma bautaka na Jeep ko bengaka bango baye ko zoe pa na ye, mbula ya ko beta. Tango yo kitaka na parapluie? Non. D'accord, je vois pas Jeep, mbula ko beta. Non, parce que tu na parapluie. Donc batango bafandaka na kotika ya ba lead kuna. Oui, lead be Nottingham. Bayaki wana. Na kitaka na parapluie ko kolongo. Ah. Mukolongo na kitaka na parapluie, nzoi ba mukolongo ba ya wana, ba utaka lead ba ko na kitaka na parapluie. À reconnaître ba yako soyer. Il pleuvait même pas comme kolongo je m'en souviens. Albi, il ne pleuvait même pas. Na rataka train na la rakuma, tu peux aller na parapluie, il pleuvait pas. Alobi mukolongo arataka très mais mukolongo ayaki na réunion ya Anna Neko masalaki 2 jours na Londres. Voilà na bien. L'année passée, on parle même pas de cette année, on parle de l'année passée. OK. Ayaki na réunion ya bangolais. Pourquoi il m'a pas tiré l'attention que ah OK na partie pour le royal se pied la ngango. Tu vois pas qu'il y a quelque chose qui va pas? OK. Albi ngai no tika na se. Ngai na kele kotika yeti na se. Bato ba yiko soye. Dernière question na nga ezali sikoyo. Biso nde nalobi no na ebandeli to eko juger yo te. Mais na lingi conscience na yo ezala esala. Soki yo moni ki ozana conscience tranquille que ozo eloko mote ne ozo déclarer wana problème ezate ngai na ko transmettre audio auto zo do copier ozo sala ozo loba soko permettre on a transmettre on pas aye entre na ko pesa ye. Parce que moi je trouve que c'est je sais pas, je sais même pas quel
mot employé. Je ne sais pas si c'est désagréable. Je ne sais pas, c'est malsain. En tout cas, si je peux dire ça, c'est malsain. D'accord? Donc, on a quelqu'un qui a mon attendant à ce qu'il soit parapluie. Vous, les gens qui n'ont pas pour la parapluie, pour l'utiliser. Bon, peut-être que les alagate. Alors, oui, mon colonne, vous les alagate. Ngana mona kita ngoya sokende. Mais peut-être que les alagate, mais est-il que les gens qui maloko là. Na pour la semaine pour appuyer on a vidéo ko ya comme ça battu à lit donc moi si wana aiba parapluie jamais donc moi si wana ezalaki azo parler sur Chimblo na Vivi Meng ya un exemple vraiment pourquoi faire, dis-moi. C'est l'argent que de payer un parapluie qui me manque et le parapluie je vais faire quoi avec? Comment on l'utilisera pas parapluie en aussi? Je n'ai pas de parapluie, c'est ça qui se réfère en tout cas à Luka Place. Moi, je n'ai jamais touché ni de parapluie. Asana eloko moko te anga. Parce que si je fais ça, à Sola, on a déjà bandakala. Je rien que à Sola, alors par mes cartes, je t'apprends le parapluie, il faut lui-même le demander. Il faut lui-même le demander, on a fait pourquoi on est à l'andama de Babo. Tu vois pas que ça n'a pas de sens? Il connaît Tantinarette. Pourquoi il n'a pas appelé Tantinarette alors? Si après ça ne va pas, toi et moi on ne parle pas, pourquoi il n'a pas dit à Tantinarette? Parce que c'est qu'à Tantinarette on va se parler. Pourquoi il n'a pas fait cette démarche-là comme ça? Si ça le préoccupait tant. Au moins, c'est que les gens qui tombent, ou qui tombent, il en a un qui Congo. Donc, Ngaï, n'a pas tontaillé. J'espère que vous comprenez. L'année passée que je réfère. Donc, aux hommes de moyen, au lien, on a quelque part. Parce qu'il n'y a pas lieu, cette discussion-là n'a pas lieu d'être. Si c'était ça, il pouvait lui-même me demander. Je sais que moi, ça ne veut pas considérer qui peut me le dire directement. Ou lui-même, il peut m'écrire directement. Il n'a pas besoin de passer par toi. Pourquoi il est passé par toi, d'abord? Parce que tango na ngai kokaki doki tango kokaki na mona kisoko kino kimina era action na niso tuwa zeko zela na découvrir tout. C'est juste en fait c'est même pas l'accusation qui a problème, c'est la démarche qui me fait de la peine. Non, c'est la démarche. Non, parce que na vie manda aza vie moko kulutu tout ça, il se confie facilement à lui qu'à moi. J'ai compris ça. Donc la démarche André qui me fait de la peine, c'est juste malheureux. C'est tout. Parce que André solo na nangai. Depuis lors qu'il a remarqué l'accident, tout le monde en a. Bandeko, j'espère que na suki nanga wana. Et si lango parce que minute nanga kuna yeko kadongi.